Pasi mingi na motema esalami bongo na Cape Town na Mada City. Congolais oyo azoki mwana ya meti na âge ya 2 ans ina mama na ye abokoli eti akokushi plus de 20 ans mais mwana oyo babokolaki pa Congolais abomi Congolais oyo na kombo ya papi atubie ba mbeli partout mwana ngo akimi atubaki ba mbeli pona nini abomi ye pona nini. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ça que mwana ya meti aya koboma papa mubumba ya Congolais boye? Qu'est-ce qui s'est passé? Yango toko découvrir yango kaka na émission ya Lilo. Na Kinshasa bandeko oyo bosombaka mingi ba mapa oyo na supermarché bosalaka attention tala ndeko oyo asombi lipa na supermarché e bandeko bimisa bongo ba mitiopi na kati eza lipa ko bepolaki déjà e komaki ya kala to ndenge nini. Bandeko na ngai ya basi pe ya mibale tokeba na biloko batekela biso na ba supermarché. Lipa na bozo mona eza mapo bateka na supermarché batiaka déjà salade, saucisse na beurre na kati. Alors ba salade na bango ewumela ekomo bimisa ba verre de terre, c'est quelque chose de vrai. Pasi na motema bana mingi na province ya Grand Katanga bazali kobota ba malformation faute ya ba mine oyo so entouré zonga ya bandaku ya bato bali kosala bana bazobota msusu minoko ekatana msusu makolo ezalite bazokotambola difficulté est-ce que tozongi na tango ya bombe atomique na Hiroshima esalamaki na Japon to ndenge nini conséquence nango gouvernement ifata la makambo oyo. Déborah et sa fille Chérubin, 3 ans. À la naissance, les médecins diagnostiquent un syndrome de Larsen, une malformation génétique. Le papa nous a abandonnés. Je ne l'ai jamais revu. Il n'y a que ma belle-mère qui est passée après l'accouchement. Elle a vu le bébé et elle n'est jamais revenue. En Europe, des chirurgiens pourraient redresser ses jambes et restaurer ses articulations. C'est mon tout premier enfant. Mes amies en ont plusieurs et elles sont tellement contentes. Mais moi, je n'arrive pas à être heureuse comme elle. Si on arrive à ce qu'elle boite seulement, je serai tellement contente. Parce que tout ça me rend tellement malheureuse. Mwana mboka Noël Tchani alobi il ne lâchera pas l'affaire. Akendaki bongo na église ya évêque Mukuna pona ko expliquer ba bienfait ya loi Tchani olobi mutakoza la président il faut la garde des pères et des mères congolais. Nous allons réserver les fonctions de souveraineté exclusivement aux Congolais d'origine, virgule, nés de pères et de mères congolais d'origine. Et ces fonctions de souveraineté sont bien déterminées. Quelles sont ces fonctions? Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire finances, justice, défense, affaires intérieures, affaires étrangères, les hauts commandements militaires de l'armée, c'est-à-dire les généraux qui font la guerre là. Nous voulons nous assurer qu'ils vont défendre le pays et pas prendre les informations données aux ennemis. Monesco bandaya na mboka na biso bandeko ba déclarer azali kosala eloko ya malonga te kasi alingi ata mutu pe na makambo ya loi Tchani dans les pères na des mères ba recadré par un Congolais. Madame Bintou Keïta, tu la boucles. Une incompétence comme toi, déléguée ici, incapable de conquérir le moindre mètre carré du territoire depuis que vous vieillissez ici, et tu oses parler, toi, te mêler de problèmes de souveraineté nationale, comme si ça ne suffisait pas de nous dire que tu as échoué. La MONUSCO a échoué dans sa mission, qui était de protéger les civils. On en compte plus de 8 millions, madame. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de te mêler des affaires qui ne te concernent pas. Tu es ici pour la sécurité. Qu'as-tu fait? Quel est ton bilan? Depuis que tu vieillis la MONUSCO en République démocratique du Congo, ton bilan est lequel? Na vie à mutu, sobi tumbezate, yeba kozan ilote. Soba tuba kipaka yote, même na mukili bomona batu baloba mabete pona yoto batu balobela ko makambo sala ko pasité na vie. Je te dis la vérité devant Dieu. Yeba ke yo monde spirituel et yebioté parce que c'est l'esprit qui attire le physique. Ce monde spirituel va comprendre que tu as quelque chose de la part du Seigneur. Même batu muso fandana bango ba obalukela yo. Ba obalukela yo. Soki Joseph atalaki kaka Joseph nzamba atalaki kaka amour na ye, affection à tata na ye. Joseph alingatika la toute sa vie nanda kwa tata na ye Jacob. Parce qu'il était aimé par son père, Tongela et Lamba ou Tongela Bayana était.
mais nzambe atali bolingo eleki mingi so natiki mwana oyo destiné na okota te ali nzambe asali nini atie bandeko na ye bakwa kozwa ye bateka ye mpo akota na destiné na Égypte akekoma premier ministre raison pour laquelle to bandeko ne baye na Égypte mwana nga bobo ayebisi bango nini bomédita ekosala nga malamu mais nzambe achange yango na bien tika bato baoseka yo baseka yo tika bato bazoyimilie yo bayimilie yo mais yo tala nauti wapi naza wapi nzambe alinga memanga wapi c'est ça la vie d'une personne combien de personnes po baloba mabe mpona bango base retira elelo bakoma lokola eloko ya humiliation mpona bato babandaki koseka bango mais nga naloba so bato baoseko epeso makasi oyo avance yanko mpo bakokanga monoko Bartimée basekaka ye ti yo tika makelele bible elobi pendant ke baopekise il cria d'autant plus fort mon fils sikoyo ntango yesu masiya atelemi alobi appelez-les de mêmes personnes au bande koloba na ye tais-toi baye koloba ni prends courage il y a des gens qui sont là bazo koloba mabe pona yo pour que o se retire Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Omoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba chuchu yango yo andika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop,
ya biso moko. Little People Shop ya bana mboka. Bote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo Radio Lokole masolo epa yo apito kuta na kapona ko solola makambo ezali bongo koleka na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso bato ya Mangala. Kombo na ngai Fiston Pelende Tata ya Sedek. Yambo to betelo lisolo ya pasi oyo mwana ya meti obenga bongo kala na Cape Town na Mada City abomi papa ya Congolais, papa oyo azwaki na âge ya 2 ans abokoli ya koyi mukolo abomi ye pona na tubiye bambeli mawate to ko expliquer to betelo lisolo wana okoka pasi bandeko. Soki okoti na émission partager bandeko yo ka lisolo ya pasi ya mawa. Pona nini boye Yambo, to beta lisolo, to ko développer ba titre auto moni wa bomoni delo, on a to sélectionner pour la bino ba grande ligne mingi o zani na trait na politique yambo cannabis et surtout loi chani o ba déposer qui déjà na parlement dozoye baté ce qui ba ko traiter yango to ba ko traiter yango te mais loi ne zali ko loba muto ava comme président de la République il faut ba parent na ye bazala ba originaire ya Congo yango to ko développer yango boko kabutu comment est-ce que répercussion yango e ko zala ndenge to bike bato ebele bali ko boya yango mais to ko ta to ko développer yango soki e ko suka ndenge nini kasi yambo to banda tika to pesa yo to lakisa yo ba nouveau arrivage ya sponsor na biso Mama Charlotte Kaputu bebiye aza habilleur officiel ya bana na bino kasisika boy akomi pe na ba rivage ya mikolo ba survêtement bozali komona wana ba chemise ya kitoko ozali ko défiler wana ayena ngo ya sika yo mutu ozali na shop na yo ozali na shop ozali na shop to magasin oteka kabilamba olingi osomba bilamba en gros fini ozali na besoin que de Dubai te wala besoin que de Chine te wala besoin que de Guangzhou te Turquie te benga kaka Mama Charlotte Kaputu nde bakopesa yo ba rivage bakoya ko deliver yo kotikela yango na shop na yo to na ndako na adresse oyo kopesa kobanga te partout ozali ata na République démocratique du Congo ata na France na Belgique na Europe partout au lieu ofuta billet okende Turquie okende Chine okende Guangzhou Mama Charlotte Kaputu azawana ako edebino. Alors ba rivage oyo déjà na shop na yango bozomo na ba survêtement kitoko ba griffe presque nyonso to ezali wana e wuti Turquie ye bate yango na disposition na bino te la kisi bino yango modèle bozoma bato balati nyonso to wana na ba chemise bien na moins cher ba survêtement na moins cher benga kaka Mama Charlotte Kaputu bako communiquer bako kotika la delivering ti na ndako epesi ngai pasi bandeko na bandeko passer en revue na ba internet na kutai na image oyo ya documentaire moko songolo bandeko basala ki comment est-ce que bana na biso bali ko botama na malformation na Grand Katanga bike Grand Katanga na englobé Grand Katanga et pas ba minerai poumon même ya mboka na biso économie et faini na Grand Katanga po ba mine ezali ebele kuna likambu ya cobalt ba mine ya cobalt to ebite ba tongi ya ba esalami ba to ba tongi banda ko wana lo ba conséquence nango e bandi ko sala ke bana oya biso baba na kobota ma malformation tala lokola bana obo ali komona mwana bota malamu kasi makolo mikuse makolo articulation ya liberté moya tambura ezalite ali ko bendana bana msuba bota mi mbanga ya mbebo ya munoko ezalite moye mwana mela libele ezalite moye mwana alia malamu ezalite pesi pasi gouvernement il faut azwa ba mesure soit alongola batul musika na mine ndenge za bamboka mususu soit ayeba eloko nia ko sapo boye zo pesa pasi bana oyo ba souffrir oyo basana ba malformation bango nde ba cadre ya mboka na biso deme bango nde ba ko diriger mboka na biso deme to boso na tema kameleka ki bongo na Japon na deuxième guerre mondiale tango babeta ki bombe ya Hiroshima comment est-ce que ba japonais ba banda ko boto na malformation zalaki ba kama uranium zalaki uranium e utaki na Kongo si yango ba uranium mango ba cobalt et consort nyonso tu wana ezouta na Congo balobi dans 2040 ba kozala beaucoup plus na besoin ba cobalt ba uranium pour ba batterie ba mituka électrique et consort ndengo wana mais gouvernement pour azwa solution boye kaka ba na biso ba osila na lingiola na nanu moi reportage oyo sur ba cobalt ozo na Grand Katanga comment est-ce qu'ils ont ça la base à la malformation suivez ça. J'ai commencé à pleurer au point d'avoir envie de la tuer.
J'ai pris l'oreiller, je l'ai mis sur son visage, et puis à un moment je me suis dit non, arrête, c'est comme ça. Le Congo est à des années-lumière de toute transition énergétique. C'est pourtant de ce pays que provient 80% de la production mondiale de cobalt. Le cobalt est un minerai que le monde entier s'arrache. Sans lui, pas de batterie électrique, pas de transition énergétique. Et selon l'Agence internationale de l'énergie, le monde va avoir besoin de 20 fois plus de ce minerai d'ici 2040 s'il veut passer aux énergies propres. Les compagnies minières chinoises l'ont bien compris, et leurs fosses géantes s'agrandissent de jour en jour au risque d'avaler la ville tout entière. Dans ce quartier cerné par les mines, de plus en plus d'enfants sont atteints de malformations génétiques. Le médecin a 250 petits patients atteints de malformations. Est-ce que tu arrives à l'allaiter? Non, c'est difficile. Pour lui, les mines seraient directement responsables de cette anomalie faciale. Tu t'es déjà interrogé sur tout ce qu'il y a autour de toi, des rivières, des creuseurs, de la poussière? Tu ne t'es jamais dit que cela pouvait être dangereux pour ton enfant? Non, je ne savais pas. Les cas de malformation, nous en avons chaque jour dans nos consultations, chaque jour dans nos maternités. Nous avons fait des études dernièrement et on s'est rendu compte que dans les poissons, dans les végétaux, c'était très riche en métaux lourds à la base de ces malformations. On a vraiment cette recrudescence des enfants avec malformations. Mais le docteur Mukong est aussi confronté à des malformations plus graves, inopérables au Congo. Déborah et sa fille, Chérubin, 3 ans. À la naissance, les médecins diagnostiquent un syndrome de Larsen. Une malformation génétique. Le papa nous a abandonnés, je ne l'ai jamais revu. Il n'y a que ma belle-mère qui est passée après l'accouchement. Elle a vu le bébé et elle n'est jamais revenue. Le docteur Billy Mukong fait régulièrement des prélèvements sanguins sur la maman, Déborah. Elle a un taux de métaux lourds dans le sang 4 fois plus élevé que la normale. Son compagnon était creuseur et le couple habitait sur la mine. En Europe, des chirurgiens pourraient redresser ses jambes et restaurer ses articulations. C'est mon tout premier enfant. Mes amies en ont plusieurs et elles sont tellement contentes. Mais moi, je n'arrive pas à être heureuse comme elles. Si on arrive à ce qu'elle boite seulement, je serai tellement contente. Parce que tout ça me rend tellement malheureuse. Comment faire pour que des populations ne payent pas le prix de notre transition énergétique? L'empreinte carbone d'un Congolais s'élève à 40 kg de CO2 par an. Pour un Français, c'est 9 tonnes. 225 fois plus. Bandeko baza na ba supermarché tout ça l'attention oui çalembo na Kinshasa pour te dire que bandeko ba jule au moins lipa mukie batie moi salade batie moi benga oni salami batie moi salami na kati batie li au $10 $15 kasi ebele to ko mona c'est comme si et autres la expiré to bali ko sala yango bien te to ba image comment est-ce que ba msusu ba bois que la ka ba mikate soyi ba msusu ba tambola ka likola pat awe to pesa passe ndeko oyo asombi lipa na ma supermarché moko songo to kotanga kombo ya supermarché te ba bongisa mais prochainement to koya ko zonga pour tanga kombo ya supermarché ya munene kute bani ba bongisa tala ndeko asombi lipa boye pena na ba muchopi na kati soki pasa leki ndaka muchopi pesi pasi to bongisa kaka landa ndeko ndinga expliquer bandeko na ngai ya basi pe ya mibale tokeba na biloko batekela biso na ba supermarché lipa wana bozomona eza mpo bateka na supermarché batiaka déjà salade saucisse na beurre na kati alors ba salade na bango ewumela ekoma obimisa ba verre de terre c'est quelque chose de vrai esalami lelo pa ndeko na nga moto asombi yango bozomona verre de terre ezobimelaka déjà bandai kolia Seigneur Jésus donc attention somba yo moko sala na ndako. Totalement na makambu ya loi chani et ça fait couler beaucoup d'encre to éviter loi chani wana bazoko viser nani ba misu ba bazoko viser Moïse Katumbi ba misu ba bazoko viser Matata Mponyo on ne sait pas mais chef de l'état yemo ko mona mboka Félix Antoine Tshisekedi alobaki mama na ye papa na ya uté côté ya Malange na Angola ba ye ko koma awa donc ce qui papa la uté côté Angola cela veut dire que maman
ya mokonzi atali angolaise yemo arba noir sur blanc on ne sait pas bazo ko viser loi wana epai ya nani yokala nu Noël Tchani kolo loi wana oya inventa ki loi wana apesi yango epai ya député pour Luntingi bake apporter yango na assemblée il faut ba vanda bata soki loi wana ekoleka to ekoleka te loi wana na oba yebi sava oba yebi te loi wana elobi nini yambo to tikela yo mwana mboka Noël Tchani a expliqué denga expliquer ki batu na église ya évêque Mukuna loi wana elobi mutu oyo akoko koma na mutu oyo akoko koma président de la république et sengeli na ye ba parents na ye papa na mama bazala ba congolais d'origine oba boto ba congolais d'origine kasi kama congolais d'origine oyo ba silisa ki yango déjà na Centre City en Afrique du Sud là on ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Bisto peut savoir une information Landa na Noël Tchani yemoko oyo na église ya évêque Mukuna ndenga ali koloba kasi to yebi ke évêque Mukuna hier azalaki bongo na président ya kala Joseph Kabila tanga longo yepe akatsa ki ngambu azalaki panga bato ba katsa ngambu liboso ba banda ko soutenir président Fachi asali mouvement éveil patriotique c'est-à-dire ko kende bien d'après bango mais siko Noël Tchani aye ko joie appui mais toloba yango évêque Mukuna il faut qu'on soit attention cher et si ka bateya kama maloba ya nzambe likambo ya nzambe et comme a été transformé na esika ya plateau moko politique la scène politique ouais d'aller esika ya nzambe alobi yango toyoki bokolanda avant to pesa papa Noël Tchani que mokondi ya ba catholique son éminence le cardinal Ambongo alobaki devant base na ye que accepter la loi Tchani te c'est-à-dire ségrégation séparation ndenge cardinal alobaki yango d'église wana base na ye pa mamba base d'église ye pe la base na ye awa akoloba makambo wana est-ce que makambo ya nzambe bakosasa ngona politique ça on ne sait pas to kuta détail te landana ndenge mo katolo ba évêque Mukuna et puis to kutikela yo oyoka ndenge Noël Tchani a expliqué loi Tchani na ye. Alors soki na télévision nalingi makambo zoka na musika wana a expliqué biso brièvement parce que loi Tchani doit passer. Pourquoi na lobby aloba simanga pena zomalo na landaki mutu na nzambe ndeko Ambongo azolba loi wana ekoleka te po ezako diviser ba congolais alobela kango na base na ye ezala kine église yanga pe base yango ya pa base yango apo balobaka pourquoi alobi yango na église ye pa alobaki na base na ye babetele maboko yanga pe base yango alors bazopesa papa Noël micro awe ezali kambu ya bitumba ya mboka. J'ai proposé, avec la collaboration de Honorable Nsingi Pululu Servo Pichu, que tous les Congolais sont égaux et ils ont droit à tout dans leur pays. Ces Congolais-là, ils peuvent être des pères et des mères, des pères ou des mères, des Congolais apatrides devenus Congolais, ou même des étrangers naturalisés Congolais, tous nous sommes égaux devant la loi et nous avons droit à tout dans notre pays. Tous ces Congolais peuvent être des ministres des sports, des présidents des clubs de football, des hommes d'affaires, des professeurs, des médecins. Ils peuvent tout faire dans leur pays. Mais pour protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC, nous allons réserver les fonctions de souveraineté exclusivement aux Congolais d'origine, nés de pères et de mères Congolais d'origine. Et ces fonctions de souveraineté sont bien déterminées. Quelles sont ces fonctions? Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire finances, justice, défense, affaires intérieures, affaires étrangères, les hauts commandements militaires de l'armée, c'est-à-dire les généraux qui font la guerre là. Nous voulons nous assurer qu'ils vont défendre le pays et pas prendre les informations données aux ennemis. Les hauts commandements du commissariat général de la police, aussi les généraux au niveau de la police. L'administrateur de l'Agence nationale de renseignement de la NER doit être aussi des pères et des mères. Le directeur de la DGM, de la Direction générale des migrations, les gouverneurs des provinces et leurs adjoints, et le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le président de la CENI et les ambassadeurs de la République démocratique du Congo à l'étranger, parce qu'ils représentent le chef de l'État
et la politique étrangère du pays. Amen. Et enfin, nous allons aussi verrouiller les épouses et les époux de tous ceux qui occupent ces postes de souveraineté. Et je vais vous dire pourquoi. On n'empêche personne d'aimer un étranger ou bien une étrangère. Et les Congolais sont très accueillants. Si vous nous amenez une femme française ou belge ou italienne, ce sera notre belle-sœur et nous allons l'appeler belle-sœur nationale. Mais sachez que quand vous avez une femme comme ça, pendant que nous l'acceptons comme la nôtre, vous pouvez tout faire au Congo, occuper tous les autres postes, sauf les postes de souveraineté. Parce que ces postes-là sont verrouillés pour des raisons de sécurité nationale, exclusivement aux Congolais nés de pères et de mères congolais. Sous le Premier ministre Lunda Bululu, M. Matata Ponyo est venu en RDC en tant que à la tête d'une délégation rwandaise, dont lui-même rwandais. Monsieur Matata Ponyo Mapon, notre ancien Premier ministre. Il est arrivé au Congo, reçu par le Premier ministre Lunda Bululu comme étant chef d'une délégation rwandaise. Ces choses, nous ne les disons pas parce qu'on n'aime pas X ou Y, mais c'est pour que les Congolais puissent comprendre. Maintenant, on se demande, quand est-ce que M. Matata Ponyo est devenu congolais? Parce qu'il est devenu Premier ministre et aujourd'hui, il va devenir président de la République. Nous parlons de l'infiltration. Lorsque nous parlons de la loi Tchani, cher ami, est-ce que vous pensez qu'on doit protéger notre pays ou pas? Deuxième exemple. Monsieur Moïse Katumbi, parce que c'est de lui qu'il s'agit, lorsqu'on parle de cette loi, on pense qu'elle est présentée pour justement l'empêcher de briguer la magistrature suprême. Moïse Katumbi, avant 2006, il porte plainte en tant que sujet zambien contre la République démocratique du Congo à travers GECAMIN. Les avoirs de la GECAMIN sont bloqués parce que la GECAMIN de la RDC doit à M. Moïse Katumbi sujet zambien. Et il y a eu des pour parler jusqu'à ce qu'on a payé la dette de le sujet zambien, M. Moïse Katumbi, on a libéré les avoirs de la GECAMIN. Dites-moi, quand est-ce que Moïse Katumbi est devenu congolais? Parce qu'il a brigué le gouvernorat, il est devenu gouverneur de Haut-Katanga. Aujourd'hui, Moïse Katumbi veut devenir chef de l'État. Vous ne voyez pas que le pays est en danger. Troisième exemple, parce que les gens ne comprennent pas. Les gens ont tendance que le Congo est à laisser entre les mains de quiconque peut venir aujourd'hui. Il est érythréen. Demain, il veut devenir congolais. Il veut devenir président pour nous diriger. Mais nous sommes quel peuple? Lisons un tout petit peu les livres ici de Deutéronome 17, verset 5 et 15. Deutéronome 17, verset 15. Attendez, je vais lire. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Oui. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Est-ce que tu as suivi? Ceux qui parlent français, je crois, ils ont compris. On ne va pas prendre un étranger et le placer à la tête de notre pays. Bakatange bazaya kosilika bango pona bango balobi loi Tchani wana balingi yango te. Oebite ezali visé pona nani? Pona Songolo to Pakala. Yoka nenge fi oazo ko défendre Moïse Katumbi depuis Katanga. Suivez. Naseki parce que je compris que vous êtes des incompétents. Si vous dites qu'à Lubumbashi, Bunga et Mati pour na Katumbi, alors à Kolosi, alors na bakasa ikuna côté batu ba okufa na nzala, côté batu ba komolia batu, likolo nzala. Alors à Kinshasa, à Kalemi, donc ça veut dire que dans la province, tout c'est Moïse Katumbi. Non mais, ngana si na lobango na ba vidéo na ngai. Moïse Katumbi, quand il importait, il donnait à la population. Vous l'avez accusé de tout. Oh, un gouverneur qui est dans tout. Il fait tout. Oh, d'accord. Il n'est plus gouverneur, d'accord? Il paye les taxes comme tout le monde. Il est là. Mais vous, oh, Bovandi Nabakit, faites comme lui, hein. Importez. Ça, il faut importer. Bon, tende, bon, titi sa douane, arranger les choses de façon que la population est vivre. Katumbi a tellement fait pour la population. À l'époque de Katumbi, est-ce que Toyokara na Katanga Batouba le Lanzala?
Nous là, les Quinois, Tobima Kinshasa Toya à l'époque où Katumbi était gouverneur, parce qu'on savait qu'ici, on peut vivre. Bande on a biso babimi bazo bima bakasa iti lelo baoya parce que bana idée ya katanga oya Katumbi yango nozo mona lelo bango na ba vagabond bana na bango ba vagabond bande on a biso ya basi bango na bandumba na Kamalondo mais ba o bayaka à l'époque à Katumbi bango yo bana mabala bango yo baza stable bango yo bafungoli ba boutique ba commerce bayaka na époque à Katumbi ba o bayena époque lelo et puis phénomène mon na rappelé bino quand Moïse Katumbi était gouverneur. Quand il a dirigé les grands Katanga, na Lubumbashi, il y a un fazer nanzela. Bobanda comme un vagabond, phénomène koulou les alarate, ba maître les alarate. Mais regardez les compétences des hommes nananioso. Et tout ça, vous allez accuser qui? Vous n'avez pas honte à Rolobake? C'est Katumbi qui est derrière tout ça. Vous pensez que vous, si vous essayez d'utiliser le nom de Katumbi, Batouba Oyinaï. Mais Oyinaï, c'est comme moi je connais Katumbi. Nayebiye. Batou nyoso baby Katumbi bondima binote. Vous vous ridiculisez davantage. Quand vous dites ce genre de choses, vous vous ridiculisez. Bolandi vidéo na publié qui? Ngaïté. Ce Bolandi te na obakse la binongo sous n'élément. Bolanda, ce qui se passe au Kasaï. Bazo zouabana na baye na bango abateki bango na Lubumbashi bakomi ba esclave. Yango boke na marché rail, boke autour na banana ya vagabond. Vous n'allez jamais trouver un Katangé vagabond. Nazoloba te po na Nazo se moquer na bakasai, mais vous n'allez jamais trouver un enfant Katangé vagabond. Vous n'allez jamais trouver un enfant Kinois vagabond. Boyo kaka lingala soyeli na bango. Kaka na loi Tchani to tikala wana toyebi ke MONUSCO bande ezali na baki on bande libali ko bunda bango tozoyeba te Moussa na bango ezali nini. Mission na bango na République démocratique et Congo ezali nini poto mona ba image sur YouTube que MONUSCO ali copier, MONUSCO ali ko sala boisika loi Tchani et bimi bango pe baza contre loi Tchani. Kasi na ebite ndeko oyo aye ko recadrer mokondi ya MONUSCO na Kinshasa, madame Bintou Keïta, ye azali partisan IDPS, totali un peuple congolais, un citoyen congolais oyo azoko bunda pona mboka na yeke de liboso. Landa ndeko nenga azo recadrer Bintou Keïta mokondi ya MONUSCO na Congo démocratique. Suivez. Bintou Keïta Kangambanga naye. Oh. Je vais d'abord dire ça en français pour qu'elle me suive bien. Madame Bintou Keïta, tu la boucles. Une incompétence comme toi, déléguée ici, incapable de conquérir le moindre mètre carré du territoire depuis que vous vieillissez ici, et tu oses parler, toi, te mêler de problèmes de souveraineté nationale, comme si ça ne suffisait pas de nous dire que tu as échoué. La MONUSCO a échoué dans sa mission, qui était de protéger les civils. On en compte plus de 8 millions, madame. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de te mêler des affaires qui ne te concernent pas. Tu es ici pour la sécurité. Qu'as-tu fait? Quel est ton bilan? Depuis que tu vieillis la MONUSCO en République démocratique du Congo, ton bilan est lequel? Voyez-moi les gens qui manquent à faire. Et puis, ce n'est que du vent. Représentante, il y a mission des Nations Unies, c'est ça la MONUSCO. Les gens qui disent no war, no job. S'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas du travail. Leur chef, c'est Bintou Keïta. Alors, c'est elle qui soutient que tant que les gens ne meurent pas, elle devient chômeur. Donc, son travail est menacé par la vie en République démocratique du Congo. C'est seulement au prix de la mort qu'elle a du travail. Madame Bintou Keïta, honte à toi. C'est ridicule. À ta place, je devais me taire, la boucler. Et d'ailleurs, si tu étais sérieuse, tu aurais démissionné quand ton chef a dit qu'un mouvement rebelle en Afrique dispose de plus de moyens que la force. Maintenant, ta voix là, tu penses qu'elle peut porter quoi? Quand on sait que tu n'arrives pas à la cheville du M23. L'organisation internationale qui t'envoie ici n'arrive pas à la cheville du mouvement que nous faisons reculer, nous Congolais. Tu penses que ta voix là peut valoir quoi? Madame, tais-toi. Boucle-la.
Mais bon, baza mission de paix présent avec moi, c'est comme il y a baza mission de paix, baza mission de mort parce que depuis Bayaki, nous comptons plus de 8 millions de morts avec madame Bintou Keïta et ses acolytes. Voilà, tokobete la siko lisolo bandeko lisolo ya pasi et pasi na motema. Lisolo oyo esalami bongo na Cape Town na Mada City na Afrique du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé? Ndeko mobali moko ye obo besano ndenge bato alungaka Congo oye na mboka mopaya ko bluka ko bunda. Ndenge to beta lisolo za ndenge ba pesi biso. Soki omoni version oyo to beteli lisolo ezali yango te benga biso na limemi ya pesa biso version oyo yo oyebe ki ezali version ya solo mais version to beta tozoko beta lisolo kaka ndenge ba pesi biso. Trobaka chaque fois to beta lisolo pona ko nuire batute mais pona ko sunga kaka esika ndeko akwei yo o kweyate. Ndeko yo ipare azalaki na mwasi na ye balobi te ba pesi biso président azalaki na mwasi na bana to bana te ba préciser biso te mais na mwasi na ye ya congolaise normal. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu divorce à Longwa na ndako ya mwasi abane ko va na ville je crois Longwe aye ko zwa mwasi moko ya meti. Mwasi ya meti wana na Afrique du Sud babenga bango ba kalat na Cape Town. Aji mwasi à chaque fois lo ba kalat elagisi meti. Osobo linto bengi ba mpe ndibu pona bo comprendre. Mwasi oyo agane ko zo ya meti wana avant na rabana na base côté ba meti ba vanda na Cape Town. Côté ba kalat ba vanda ka. Ba benga ba kalat ba maillot jaune. So da yi maillot jaune bo comprendre que ezali ba meti to ba kalat. Donc ce que moni mutu asa poso pembe meti quoi. Na Afrique du Sud, na Cape Town, babenga bango ba maillot jaune. Ndeko mobali oyo akutelaki na maillot jaune. Na fi ya kalat ya meti, fi wana zaki na mwana na ye ya mobali ya 2 ans. Asepeli na ye, babandi konkumbela bolungwe koli. Andimi kozwa mwasi wana na mwana na ye ba kesi ko kofutela ndaku na base. Na base côté ba kalat bazalaka mingi na ebite ba yokona kindengeni est-ce que possibilité de la quitter abenda mwasi wana ba ko vanda côté batu basangana na ville ba quartier ebele o basangana mindele na ba meti na batu mwini ba kongole ba fana wate ya préféré ki akende ko vanda côté mwasi avanda ka boyebi batu na batu basala ba quartier na bango ba fanda na Afrique du Sud o bona ba noir ba na quartier na bango même les tâches za ndengo na ba noir ba na quartier na bango ba mindele batu mwini siko yende ko na biso congolais akene ko va na quartier oyo ba meti ba vanda ka ba karati ba vanda kinda bango pe bien quartier mbebi keno wana mobali ya ndeko na biso ba vanda ka bien azu mwana wana ya muke ya mobali na âge ya 2 ans akotisie classe ndeko wana kenda ka musala azonga ka azo encadrer mwana très bien mais ba bota kite ipare na ndeko wana ya métis mwasi wana ya métis mais azwaki mwana lokola mwana na ye na loyibe na yebite soki azaki na mwana mususu na mwasi na ya congolaise ya liboso ba pesi so détail ti to betaka lisolo pona to expliquer ndeko wana musala bana ye kosala akendaka mingi lundi aye kozonga vendredi kaka ndengo wana pendant longtemps tala kaka zui mwana na 2 ans mwana koli akomi grand garçon ba donc akoli ba pesi na âge mais grand garçon je crois entre 20 ou 21 akoli pena do ba koli mwana ayebeke papa na ye ba mesana na papa na ye. En principe comportement ya ba meti oyo bazalaka na Afrique du Sud précisément na Cape Town ezalaka pena bien mingité ba lingaka mingi masanga ba gangiste boyebi ka ba comportement ba ndibu ndenge ezalaka à peu près kaka ndenge ba ndeko wana bazalaka ba meti. Alors au fur et à mesure mwana okola azuba camarade ya ba meti wana bakalati na ebite mwana kotaki na groupe ya ba gangster to ndenge nini bref liso za mukuse za mulaite papa kendaka musala azonga ka vendredi a se reposer na weekend wana et puis lundi azongi mama pe asala ka kendaka musala. Alors il se fait que to mwana koli abandi komela masanga makasi azuba camarade na ye ba meti wana bakalati donc moi comportement mwana et comment que moi bien té oui que ba mama mingi bazaka pe moi négligent na éviter ceux qui mama mona ki lokola culture na bango moi la vivre bongo na éviter moi na pe ba préciser c'est fort possible c'est que là si ceux qui peut abandaki de université ça on n'a pas précisé papa comme vendredi soka yé okomona na kati ya ndako oui que basala ka ba komisatu mama so ake musala moi na tikali papa za la musala aka vendredi
Donc chaque jour mwana yaka na ba camarade na ndako mwana oya meti wana bazo komela ba whisky ba liqueur ba masanga makasi doki ba cigarette ambiance musique na kati na ndako osakana te. Papa tanga ye vendredi, il faut quand même respect ça là. Papa yaka na week-end pour à se reposer. Liboso ya la ki bien papa na ko mouvement te mais jusqu'au il y a eu un temps où moi na bana ko banga lisusuté. Ayebi que papa ko ya vendredi mais atie musique ki masanga. Papa soko aye akuti na baninga na ndengo wana akolobele ko te par respect. Papa congolais bien sûr ndeko na biso. Bazo mela basanga ba whisky na ba chéri na kati kuna donc umona ka papa pese ngombote aleki akoti na chambre alali. Mais moi papa la bien se reposer za te makelele. Akotika ndengo wana samedi lisusu ba ye même chose. Papa se plaindre pas ya maman. Mais yebisa mwana comment est-ce que vini ni oyo mama kelele boye ndenge ni soki nga na ye pona se reposer mwana na ba camarade na ye makelele komela ba cigarette ba diamba ba sanga makasi bazo ganga sans respect que papa aza na ndako. Mama lobi na kolobela ye mama lobeli mwana ayimbe yo posa papa na ye lobela ye. Effectivement ndeko na biso ya congolais abendi pe mwana lobeli ye papa tu es un grand garçon, il faut orta la vie na yo tanga kelasi osala utile. Vie à moi la mobali so otangi kelasi te ezalaka très difficile. Ba vie oya masanga oyo ezali malamu te. Donc papa ça il le papa ça ki pena mwana na ye. Ba conseil loko la papa ndenga pesa ka conseil. OK papa na yoki ayoki mais ayoki te. Nzoka mwana wana donc du lundi au lundi. Donc bamba so ba kena rappel ko yiba yi so ba kena osala ki gangisa na yebite ba koyana masanga chaque jour vina bango ya ngwana mama pe oya sa papa te c'est fort possible mama passa lemba ki makoloba te papa siko atomoke bandi ko gangela siko mwana aso gangela mwana do abandi ko gangela yi mwana siko amona ngo mal à l'aise aki ofunda epa mama na ye papa tala comment est-ce que mobile na yo ochanga mal à l'aise ako mobile na yo papa oya jio na 2 ans aboko lio ako mobile na yo ingratitude. Mama pe okindengo wana olie a expliquer moi la que papa to luka bien na yo mama aye ko gangela mbali que non moi la lobi o tsaye mal à l'aise pour anim tika moi na vivre eza vie na ye ko tsaye moi à l'aise te papa lobi mais na tsaye mal à l'aise nini ça c'est mon fils asa moi na pona bien moi na asa la utile lobby na société nga na opi éducation zo bana o tsaye mal à l'aise o te tika ndengo wana et ça le ko la moi tu raima bon ça va. Papa a eu problème mais quand même ceux qui ont se reposer. Bati granga temps. On a koyebisa bango. Eleki papa est vendredi msusu na même chose a gangeli bango a kangi musique a bengani bango na ndako na ba camarade na ye. Ba ke sama mali banda. Cette fois là ba tosaki abimi akei. Ba kena ba camarade na ye. Samedi ba ya quitté. Dimanche ba ya quitté. Lundi papa ke musala akei. Semaine elandi wana bazonge sombriema papa swani na mwana na miso ba camarade na ye akosaka te mwana manki papa respect ke papa abi oyo ezali bien te je crois esprit na salaki esprit salaka bino ça va banondo akende boye na ba ndibu oyo ba meti oyo ba sala comportement bien te ba gangi po ba gangster mingi na mada city na Cape Town ezalaka bango. Soki mutana na problème okomona ke ko lukala ka ba meti wana ba ye po basala des ans kaka ndenge ba ndibu ba marocain basala na niveau ya Europe oyebi ka des ans na expliquer bino mingité. Papa se dit ça va comme ça ndenge sami boye ngai aluki moyen okana ka na weekend na banda ko sala na lukana ngata jour mona semaine 2-3 jours na se reposer pona ko rappeler na ndako. C'est ce papa là qui paye les loyers. Ye mutaole sabango awasala makambu nyonso tuna yebite papa oya kufi soki azalaki na bana na congolais on ne sait pas pourquoi ces réfugiés qui trop peu fautité parce que mingi balemba ba congolaise mutu passe congolaise ayoka kate congolaise no chez mabe mais atana koyoka te wana vaut mieux to bongisa po yona ebo uti esika moko en fait to rolo bate ba na latin de coloribus and gustibus non put disputandum. Des problèmes de goût et de couleur ne se discutent pas. Peut-être un découvert rêve naïe, et c'est là qui a sa métier. Rêve naïe, alinga qui moi si a pembe. Bon, pour la nini, bah vandi pendant longtemps. Imagine parce que moi on a 2 ans,
Timon a aussi 21, 20 ou 21. Combien d'années? Plus de 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui profitait, qui passait hier na 15 ans, hier mutabandi ko futandaku, ko laisse avant ma kamle surtout. Bref, papa aye un certain mardi, aye pour se reposer. Tant aye mardi wana zongi nandaku, oh, akuti bango même mouvement musique ko danser, donc dit moi na sala kena sous classe té, et donc balonga sala kate, kaka ndengo wana, oh papa, donc yo vidi vina yo oyo ya masanga makamne surtout oyo banda tongo. Tipo kwa yango kaka bana lendi oyo osala solo obsute papa siliki ya kosaka ta siliki azu abengani bongo baninga na ye akoti na chambre ayeko bima tango papa akoti na chambre abimi na salon baninga ne bakoti on ne sait pas que se passé mwana wana ya mobali o papa azui pendant à 2 ans tia koksi plus de 20 ans azui mbeli la kidiba wana mbeli na cuisine papa la kidiba apusa mbena abandi ko tia congolais bambeli. Mwana wana te papa wana bambeli ate na kingo ate na lipeka ate atoboli papa wana partout na bambeli bakimi no bakamarade na ye na miti oyo ndeko na biso congolais aza na morgue aza ya kokufa akufi aza na morgue tukopesa ba détail mingi te soko olingi ba détail ndeko wana kombo na ye ba adresse makamna to benga biso inbox tukopesa to ko beta lisolo pona ko nuire te pona ko peigner kaka bandeko oyo balingaka mingi kobala ba étranger eza nango mabete soko préfère na étranger parce que ça bandeko bala ba étrangère na ba étranger ba vivre ba koko baza très bien exception zangaka te mais mingi totala ka bwalu ba jitunga parce que soki obali mutu ya Congo obali mwasi ya Congo obali mbali ya Congo soki bwana ba problème bokoyi ko sisango ate na mboka ata na niveau ya mboka eko sila tala sikabwe congolais ya kepert batembeli mwana wana kimi mile bavandi wala mile ba metino ya meti ba ndibu bakalati to yebite ko suka ndenge ni eske na mwasi ya congolais ya liboso ba botaki bana on ne sait pas soki ba botaki bana bana batikali ba orphelin de père pour rien et loko ina o mwasi ya salaki oyo alapaki ndaya baki ngai susu batu mwidu te ngai kaka ba meti ngai kaka bakalati on ne sait pas et pesi pasi ya kosakala te douleur talande ko Congo oyo babomi kaka boye babomi kaka boye epesi pasi ya kosakana te babomi kaka boye epesi pasi ya kosakana te. Voilà lisolo muke to bombela kiyo yango wana pona ndeko oyo akufi na Afrique du Sud na Cape Town bate bambeli pa ya mwana oyo abokolaki banda âge ya 2 ans tia comme tata mbimba ingratitude tala bandeko totika makambo makambo toyaka pona séparation soki atabo zaleka parce que olingaki mwasi na yo ya mutu mwindi ya congolaise tolingani pour le meilleur et pour le pur ko soanya ko bunda pilipili mungu ya libala bobongi sakaka tala siko ndeka ko perdre de vue na Cape Town na Mada City c'est comme si ba faire ça mbeli ko ba mbeli maka na Cape Town molima mbeli ça mingi na Mada City pona nini epesi pasi ya kosakana te. Voilà. C'est par ça que nous bouclons cette émission, mesdames, messieurs. Mais avant de cette émission, tika tope sa matondo naba oyangai depuis Mada City, Cape Town, Teyo Ngandu leader, Ngandu Protection Service, Congolais oyo a pesaka, ba Congolais nyonso presque 80% musala na Cape Town. Ye pena soko yo comme na Cape Town, wana musala te lukaka Teyo Ngandu, Ngandu Protection Service akupesa yo musala. Na salaire à malamu soki posa na sika ofanda te do yebe na patron mo très bien travailleur na sika ofanda te a lukela bango sika ofanda ka makambu ya boye rare il faut mona onga pa Teyo Ngandu ye wana bo mona e jeune leader bozalaka na bino bosala mankambu mais na mito yo c'est Teyo Ngandu leader je confirme commandant Guilain commandant SPP à tendance au commis c'est que bien merci beaucoup ya maman Mi José biso nyons tout ba kongoman to ke da kolia na restaurant ma père maman Mi José biloko mboka kitoko kolamba kitoko moi boki moi rafraîchissement et père maman Mi José na bo sanité Shagi Sharufa Sharufa moi si oyo aleki mibali nyonso na basi na Cape Town na mbongo Sharufa okomi c'est que bien
Liboka Pilipili, Mbote na Wesiko Zali. XD, Mbote, merci beaucoup. Jean-Marie Mpumpa depuis Kinshasa, même par correspondance, Mbote na yo. Nabo Sanité. Jean-Paul DHL, bonjour, Mbote, on est ensemble, Woumela. Merci na sponsor officiel na biso, Mama Charlotte Kaputu, o tout à l'heure, ba rivage à Sika et Ye. Ya mikolo siko, ba survertement, ya bien, ya kitoko. Ya ba griffe, nous sommes na moins cher. Benga Mama Charlotte, au kozo yango. So vous na shop, na ba kotiko na shop, en gros, y a pas de soucis. Ya ba na paire, ils a toujours, hein. Tobosante ya ba na paire yali. So qui a besoin, quoi, ko tang samo en Afrique du Sud, benga kaka Mama Charlotte Kaputu. Merci na coordinatrice ya chaîne Oyo, Mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire, ni virage. Tokutani prochainement, na numéro sur Radio Lokole. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap! Et tchara! Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, les loyo, ba Tanzanien, bazo yekola avion, baza mi balé, moi si na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.